IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci à vous. D'abord, on a précisé le Komoko. Et action de grâce, Isali, la français, mais il a trouvé que Isali, vous allez donner dans mon tour, vous allez remercier mon tour pour naïlo Komoko Songolo. Ok. Donc, action de grâce, Isali, vous avez besoin de Zambi grâce. Parce que vous avez le grâce, Isali, Zambi, Isali, mon tour, on a dit, à Teyo, mon Zambi, tout va prendre pour naïlo. Ezali nzambe grâce omikisami mpo na nzambe mpona komonesa masika mosali na nzambe azali vraiment donc soki esengi kopesa nzambe merci kopesa nzambe merci mpona miracle wana kopesa yango epa na nzambe eno mpa na mosali na nzambe aza lobele instrument alobi bongo mpona nini parce que lelo oyo tokoma na habitude soki ndakisa IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, shalom à vous et de partout où vous nous suivez. Et si vous avez suivi Libaku ya Kolanda Biso, yo Ozingobe ya Kolanda Biso na ngonga o tika ete kime ya mokonzi ezala pe na yo. Merci beaucoup et boye malamu na émission na biso ya plateau des adorateurs et Oekamba Minangai Wabino notre membre communément appelé la conscience des miens faire. En tout cas, ezalaka esengo mingi ya koyeba ete bozali penza ebele sima ya baetando ike na bino, sima ya batelefone na bino, sima ya baordinateur na bino mpona kolanda penza baémission oyo ezalaka penza malamu mpona koédifier. Comme on a toujours tendance à dire que IHP Media c'est une chaîne qui édifie. Ça vous édifie pas seulement, mais ça commence d'abord par nous édifier. Biso baetomemelaka bino penza basango malamu. Ça la kaka makomi na nzambe ou le bibo kende sika nyonso aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle et faire de tout le monde mes disciples. Vraiment merci vraiment merci beaucoup et na pesi penza merci na ye Oazali na sima ya caméra et Charlie Kanga Image Pro et merci beaucoup sous l'assistance de Blaise Mavungu, merci à toi. Et merci également à Belchi qui nous a mis la priorité du chef. Que Dieu te bénisse. Et merci aussi à mon confrère Brice Bilmadi, garçon sympa. Sur ce plateau, je suis seul. Aujourd'hui, je suis seul. Mais il y aura des interventions de part et d'autre. Qu'est-ce que nous sommes venus parler? Nous sommes venus parler toujours de la part du Christ. Ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Ce qui est polé et koyate. Plateau des adorateurs, ezali bongo esika otolobaka penza bo solo ndenge bibili elobi na biso lisusu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est l'esprit qui appelle la vérité. Marchons selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Merci beaucoup sur ce plateau. Comme je venais de le dire que je suis seul sur ce plateau, mais il y aura des interventions de part et d'autre. Merci à Maman GH, à Papa Osé Amani et merci à toute mon équipe technique de la grande chaîne IHP Media. Merci vraiment. Wana lelo oyo toko sur la penzana papa Nabiso, l'homme de Dieu depuis Londres, papa Mukoko Lema, à qui j'ai dit shalom papa. Shalom na yo pe na bandeko nyonso na kati na sala na kolo na kati na studio pe balandi nyonso oyo ya chaîne IHP Media Nzambe apambola bana na nyonso. Amen. En tout cas, papa, ceux qui se présenter pour na bana nzambe nyonso bazali kolanda biso bayeba nani oto zali kosola naye. Merci beaucoup. Mbote na bana nzambe nyonso mbala liboso to mbala mibale na lika na chaîne oyo. Za ko me présenter kombo na ngai Mukoko Lema Lucien. Nazali mosali na nzambe mosakoli pe motei ya sango malamu. OK. Na kati na kolo tozali awa na Angleterre na mboka Grande-Bretagne zona kati na ministère oyo tobengi Pure Gospel Ministry esika nini toza kosangana mpe kosala mosala na kolo Nzambe akomisa. Merci beaucoup papa. Yambo na biso to banda émission na biso ndenge bibilié lobi na biso c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Christ. Soko kokumba biso na losambo ekozala penza lipamboli makasi pona biso. Merci tokondeli. Nzambe mokonzi na bakonzi nyonso topesi lokumu mpe nkembo epai na yo oyo
biso ngolu ya kozana pema na bomoi na ntango oyo nkolo nzambe na ngai tika ete ekelamu nyonso oyo biza na bomoi bikomisa yo biso mpe oyo oza kobatela pema na bomoi awa na se tokomisi yo mpe na pamboli moma oyo na pamboli émission oyo na pamboli masolo oyo nyonso tokosolola molimo mosantu kamba biso ete wani na yo mayele na biso mayele na yo ekamba biso nyonso na masiya tokondeli amen. Amen, amen. En tout cas, papa Nzambe apambola yo et je dis merci pour na temps au penza ondimi ko pesa biso to meke ko luka o penza boye moi mingi et to ebi to mesana penza ko intervenir kasi lelo to ebite message nini o Nzambe atie penza na kati na yo oyo memeli bana Nzambe ya mbona biso to bana na mituna. Merci beaucoup. Message oyo na memeli bana na Nzambe ezali message ya repentance to kobongola motema. OK. Ezali message moko ya dango nyonso pe message ya mikolo nyonso. OK. Pamba te totambolaka na mokili oyo tobetaka mabako. Tolingi totambolaka, tolingi tolobaka, tolingi tomonaka, tolingi toyokaka makambo mpe totiaka bacommentaire ntango mosusu tobetaka mabako, ntango mosusu tolobaka te ndenge esengeli. OK. Ntango mosusu tokopesa yo maloba ya koloba to lolenge ya koagir kasi tosali yango te ndenge nzambe alingi. Nakopesa takiba ya Moïse oyo nzambe alobaki ete loba na libanga loba na rocher po ete mai ebima. Wana ezali ntango bana Israele basengaki mai balobi ete toza na posa na mai Moïse okokufa awa na désert olobi nini. Moïse abondeli bana nzambe alobi loba na libanga mai ekobima. Kasi Moïse lokola bana Israele batongisaki mingi bachauffaki ye mingi moto na lingala bachauffe ye moto à tel point que aperdre maîtrise au lieu aloba na libanga abeti libanga. Kasi nzambe alobi nayebisaki yo nini donc na ntango wana Moïse asomokaki mpe toyebi esomo wana ekutaki Moïse akota na terre promise te. Yango ezali très important ete totambolaka toujours na repentance po ete koya na Yesu Masiya ezali pene. Yesu Masiya oyo koya n'importe quel moment juste na ntango oyo okanisi mabe na ntina na ndeko na yo na ntango wana mpe Yesu Masiya aye ndeko ozangi otikeli kotilaki. Yango esili totambola na repentance. Nakopesa proverbe moko ya moke eza koloba ete oza na makoki ya kopona lisumu nini oyi kosala kasi oza na makoki ya kopona conséquence oyo ekoya nsima. OK. Okoki na koyiba oyibi toloba 5000 to oyibi 10000 atako 100 ya pamba oyibi okanisi te nayibi kaka mwa 100 kasi oyibi conséquence nsima na yango ekozala ndenge nini. Yango wana malamu ndeko na ngai oya kaka koyiba elekima pamba te moke mwa lisumu ya moke oyo oyokanisi eza moke nzoka oyebi te baconséquence nini ya malédiction eza koya kati na bomoi na biso. Eve oyo satan alobaki ete omoni mbuma oyo soki olia po en tout cas okosipela nzambe aza kobombela bino ba vrai plaisir. Mais goûter kaka yango kaka soki olia yango olala okoma lokola nzambe miso ni okofungama. Eve asali nini abuki mobeko na nzambe alembuma mpe amemeli yango esika na adamu oyo au lieu aloba ete mpona nini odesobéir nzambe ye mpe asali nini alandi mongongo ya mwasi na ye mpona kosepesa mwasi na ye mpona bolingo ada asali nini asumuki bango pene kaka mbuma kasi conséquence ya mwa lisumu wana ya 5 secondes esali nini ti lelo oyo ngai na yo toza na mpasi basi esengeli basouffrir pendant 9 mois to baconséquence ebele. Donc okoki koponda lisumu oyo okoki kosala okanisi ezali moke kasi oyebi te baconséquence nini ekoya nsima. Donc okoki kopona te baconséquence ya lisumu ezali koya nsima na yo. Nzambe azala na biso tobaka nzambe. Merci. En tout cas, merci beaucoup papa pour un message qui toque sur la repentance. Tolandi openza na bokebi. Alors, to banda malamu na séance na biso ya mituna, motuna na ngai ya liboso ezali boye. Moto oyo azali kokende na église.
na motema na ye mobimba koloba ete en tout cas ngai nazokende kosambela nzambe kasi azali kokambama na mosali ya nzambe oyo azali kobanga nzambe te. Est-ce que moto ya bongo penza ako hériter pe le royaume de cieux? Merci pour la montuna oyo. Ezali penza montuna moko d'actualité. OK. Alors, ok nango malem bien que dans la carte na émission ezali moké. Vraiment. Kasi na koba. Banda koloba ite. Soki yebi mabe ya mokambi na yo oza na devoir oloba na ye ete ozali kotambola mabe to ozali kosala oyo eza kozipesa nzambe te. Soki osali yango te yo mpe ozomona yo mpe ozali kosumuka ozali koparticipe na lisumu ya ndeko ndenge moko na loi na tokoma oyebi ete soki lakisa boza kotambola na moninga mpe moninga exemple ayibi mpe yo omoni ete moninga ayibi kasi osali nini okangi mona okontinue kotambola na ndeko wana soki bakangi ye nayebi bakanga yo oui nayebi yango association de malfaiteurs yango wana olobi na français nga olobi na lingala kasi obi na français donc ozalaki na position ya koyebisa ndeko ete ndeko kosala bongo te alors osali yango te. Deuxièmement, au lieu ete okabwana na ye ozali kocontinue na ye donc na ye okoza bamalfaiteur bien que boza na bapene différent kasi bino bali okota boloko nde mwa makambo wana yo oyo ozali kokarese lisumu ndeko na ngai na moto oyo asali lisumu yo oza kokarese lisumu okali flo yo oyebi te ndeko azali kobima na mwasi ya bato kasi okangi moto koza kosala eloko te kasi oza kocontinue kotambola ndeko wana na yo nayeba okende lifelo. Nzambe asunga biso apesa biso courage wana yango wana nzalutikoba oza na capacité ya komona lisumu nini okosala donc sokati te kasi oyebi te conséquence na yango ezali nini. Nzambe asunga biso apesa biso courage wana bilobi te nakoba na français. Ne vous associez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. OK. Amen. Dénoncer yango, loba yango, loba bosolo. Oh non, tu vois frère wana aza kosala mabe parce que ye mosala kaka komisa mabe ya bato. Arobima songi songi. Ce que le ngolo ba mabe ya mosali ya nzambe après ba koloba ke non Bible elobi na biso ne touchez pas mais ouais. Oh non, ne jugez point parce que vous ne serez pas jugé papa. Au moins que Bible ya yango moko ko condamner biso lisusu. Yango wana bato baza kosala mauvaise interprétation ya parole de Dieu pour na kotia intimidation kobangisa bato. En tout cas, merci beaucoup papa. Tozolanda yo tozopusa penza mwa mukie. Bon totuna yi motuna moko na biboye ozomona te ke yo ndenge lobi ndenge bibilie lobi na biso ke kosangana na bato ya mabe te kasi yo dénoncer do to bomba mabe te to lumisa yango nyonso na pole kasi esika mosusu bibilie lobi na biso ne jugez point car vous ne serez pas jugé. Place mosusu bibilie lobi na biso ne touchez pas à mes oins. Papa yo moni te ke bibilie ete biso pe na bulungana. Ne pas à Mewana, soki mokonami na nzambe d'abord esengeli moto wana azala mokonami na nzambe. Ne touchez pas à Mewana. Donc kosimba mokonami na ngai te. Alors esengeli moto wana d'abord azala mokonami na nzambe. Or mingi bazali mokonami na nzambe te. Là on est d'accord. Ouais. Moto oyo bakana tena bango ba écopiste. Ba écopiste donc état civil écopiste. Alors manapasi ya bani. Alors manabana mike, alors manaba diaconesse, alors masote na banani, asa na ba chéri principal là. Aussi maite ko lobela ite. Est-ce que azali mo kona manza? Azali agent à Satan. Azali agent des ténèbres. C'est ça. Mo kona manza midi. On est d'accord. Bon, jusque là toujours Kenena nous. Oui, continuez papa. On
David ntango Saül azali koluka aboma ye David akomaki position ya koboma Saül. David asalaki nini akati elamba ya Saül abombi yango. Est-ce que atushaki Saül te? Atushe ye mais asali ye mabe te. David akoki koboma Nzambe mais asali ye vengeance te kasi azwi obele preuve moko mpona kolakisa ye te azali na position ya koboma yo kasi nabomi yo te mpona kolakisa yo te azali faible oza komona. Donc esengeli na mokili kotambola na sagesse. David autilisaki sagesse. Nzambe alobaki ke Nzambe ayebaki ke akopesa ye bokonzi mpe azalaki sûr ke Nzambe akopesa ye bokonzi. Yango bato baloko bake David abomi Saül abomi 100, David abomi 1000. Donc sûr ete c'est question de temps. Yango na akataki elamba ya Saül ye abombi yango mpe alaki sûr ke azali na position ya force. Oza koluka ngai kasi oza na makoki koboma ngai te ngai naza na makoki koboma yo preuve yango et ça asengi pardon. Donc il faut pas confondre les choses. Il ne faut pas citer les choses à tort et à travers. Non. David ayebaki na kokata elamba ya Saül. Et ça que Saül a se repentir. Aleli mpo na Nzambe abi David sambela mpo na ngai. David apesi Saül leçon atangisi ye leçon. Très bien. Azala mosala ya Nzambe ya monene to ya moke to nini ndenga ndeko na ngai eloko ozosala ezali malamu te. Soki atomboki etali ye ndenge balinga te bakorige bango. Non. Oka boko oyoka bobengi deuxième personne ndenge ezolobaki olobeli ye. Soki boko oyoka bobengi deuxième personne bolobeli ye. Soki boko oyoka déclaré ye publiquement azali kobenga na église. Et je peux dire que église ya Nzambe ezali ya mutu te. Église, tous les chrétiens de l'église, ils ont le droit de benga pasteur. Ils ont le droit de benga visionnaire. Oui. À moins qu'ils aient les gablons naïs. Les gablons naïs, alors on va combattre ce passé. À ça qu'on naïs. Mais sur les alliés église à Zambie, église à Somasia, Yes Masia d'aller mon église, alors l'itoto ça veut dire qu'on est Somasia. Les hommes des autres églises, on va aller pour se rayoguiter. Deuxième fois yoguiter, troisième fois yoguiter. La parole de Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci. Oui. Oui. Continuez, papa. L'Angleterre, awa, n'a pas pu s'en Isaiah. Église moko en Angleterre, awa. Oui. Et le pasteur, azalaki bon visionnaire, ni tout le visionnaire. Azalaki na bambongo, azalaki na bagence, azalaki pour faire voyager partout. Ce qui fait que bato bazali na confiance na ye. Alors, quand on a comme l'église on a côté, la telle ligne baza kopesa passer en respect, honneur nous ya na bi. Parce que na mokili oza na tali ni balé. Papa moko oya bota yo et papa na biso ya likolo. Ozo bengi papa pour nani? Oh. Qui malembe na ko découvrir que ndako building esika pa priaka, ils sont comme pasteur. C'est comme pasteur. Parce que la maison biblique, maison biblique, comme pasteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal? D'accord, c'est comme pasteur. Oui, c'est comme pasteur. Maison biblique, c'est comme pasteur. Oh oui, parce que ça tête n'a pas son ami. Oui, attends, n'a pas mais loi et le bindé, voilà. Et c'est elle qui est des séparations entre le conaïe et la église. Oh, tu vois, ainsi de suite. Ok, ça va. La solution, parce que papa n'est pas comptable, juriste, professeur, enseignant. Mais tout le monde a ça. Si on n'a pas dit qu'on fait un esprit bon, on fait un est-ce que pasteur a séparé compte bancaire, on a compte il y a église. Est-ce que pasteur a boy? Pasteur a boy. A boy. Du coup, nous je fais ah bon? Est-ce que vous avez quand il y a église, là, quand il y a yomo personnel, il y a pasteur à boy. Oh. Qui, par exemple, discuter, pasteur à boy catégoriquement. Jour la prière, mercredi, jour la prière, habituellement la prière, bandeko babi, donc on a prière, il faut aussi s'associer. Oh. Pasteur à biso, on est au bima. Bandeko babi, tout le matin, il faut aussi s'associer. Et. Dimanche. Pasteur a terminé beaucoup. Il y a un culte. Bandeko babi, donc bandati. Bayembi babi, donc yembati. Badiaki bolobi, donc ça vous a
dossier oyo pasteur asali abengi police Oh. police ayi police atonike le problème pasteur abi bato oyo baza kodéranger mosala na nzambe ok lobela mpe police azalaka soko ayoki moko akosala nini akoka bato mosusu babengi quelques personnes na pembeni batuni situation bapesi rapport makambo ndenge ezali soko bapolisi babendani batunani sikoyo likambo eza ndenge nini na comprendre ke parcelle moto église eza na nkombo na ye bus eza na nkombo na ye maison publique na nkombo na ye compte église eza na nkombo na ye nyonso na nkombo na ye basengi ye akabola makambo aboyi polisi ayebi ye abi désormais kotia makolo na kati na église awa te mpe ndenge ezali boye dossier oki na tribunal oza juge église yango ekangama et puis dossier yango sikoyo na juge moko juge noir mondine bandele basali baluki juge noir bapesi ye dossier wana oke juge atali yango yango biso bato mwingi makila na biso ezali rouge to ezali noir makambo lenge oyo comment ekoki kosalema biso bato mwingi tozali ndenge nini vraiment wana sikoyo bapesana raison ntuko ozana raison mais eloko ezali clair biso comprendre te ndenge nini azokotala comprendre te ndenge nini donc c'est ça il faut ozalaka kotambola na parole de Dieu. Amen. Vraiment papa wana toza kopusana mpenza malembe motuna mosusu ezali boye ngai nasali par exemple action de grâce na ngai koloba ete bon voilà nalandi mosala nzambe moko asambeli mpo namoni nalandi ye nde totalaka kaka tv na sepeli na façon nazolobela et puis j'étais convaincu nazalaki convaincu ya koyoka ye nabi bon papa tala problème nange ezali boye nazwi nasepeli nasoumettre problème epai na ye nasololi na ye mpe na suka na yango nazwi nasali action de grâce napesi action de grâce na ngai nabi bon papa oyo ezali ndenge manoche asalaki na bibilia yambo ete amona atako ke mwasi na ye azalaki na zembe ya Samson asalaki nini ntango mwanji aki kolobela mwasi asalaki action de grâce mais sikoyo action de grâce napesi epai ya mosali ya nzambe ya solo te mais nga napesi na motema mobima est-ce que nzambe akokonte yango lokola action de grâce oyo ekeye epai na ye to ezali kaka mbongo na kabeli faux serviteur de Dieu wana. Merci na motuna na kolinga d'abord na préciser eloko moko ete action de grâce ezali bon na français mais na inga toloba ete ezali ozali kotonda moto ozali koremercier moto mpona eloko moko songolo. Ok. Donc action de grâce ezali oza kozongisela nzambe grâce parce que moto asali yo grâce ezali nzambe ezali moto wana te oyo ate yo maloba na nzambe to aponde mpona yo ezali nzambe grâce omikisami mpo na nzambe mpona komona yesu masiya mosali na nzambe azali instrument donc soki esengi kopesa nzambe merci kopesa nzambe merci mpona miracle wana okopesa yango epa na nzambe eno mpa na mosali na nzambe aza obele instrument nalobi bongo mpona nini parce que lelo oyo okoma na habitude soki ndakisa apone mpona ngai eke nayebikisami nakei kopesa ye action de grâce ezali lolenge wana ezali ndenge wana te pamba na biblia yesu masiya abondelaki mpona bato na ma bazobi bato na ma yesu bilisa biso elobi oke bokende komilakisa epa na ngai na nzambe mosala na nzambe bakei batamboli na kati na nzela maladi esili bango nini esalemaki kopesa yesu merci te en autre mot action de grâce eza kaka te mbongo eza kaka te moto asombeli yo voiture parce que lokola azali yango wana mingi balinga kopeye mpona bato bazala bambongo to moto azali ministre to moto azali so mpe na position ndenge koyebi ke so babiki akozwa voiture donc ekomi nango lokola commerce donc action de grâce ezali kotonda nzambe koremercie nzambe mpe toremerciaka nzambe kasi kopesa mpe eloko boye lokola action de grâce ezali lisumu te ezali lisumu te kasi soki ekomi religion wana ekomi lisumu na biblia bato boni bapesa yesu masiya action de grâce ya mosusu
nyonso oyo oyeba yesu abikisa na biblia bato boni bapesa yesu masi ya action de grâce ya mosolo to ate eloko moko ya soki apesi ata lipa moko azali te. Bon, sikoyo soki ete action de grâce oyo ngai napesi motuna na biso ezali esika ya soki action de grâce oyo ngai napesi na motema mobimba koloba ete bon voilà par rapport ya oyo nzambe alobi na ngai to par rapport ya ndoto moko na loto to par rapport ya vision moko boye to par rapport ya mosala moko na ngai na banda et bon nalingi nakotisa nzambe na makambo bon voilà natumbela nzambe mbeka nabi napesi kasi napesi na maboko ya malamu te to naloni na mabele ya malamu te. Est-ce que yango ekokomela nzambe to ekosala ndenge? Merci na volé wana eloko oyo yo osali ekokomela nzambe te parce que oseme na mabele ya malamu te oseme na mabele ya malamu te. Et d'ailleurs kutu plus grave ezali ete yo opesi na moto oyo aza mosali na nzambe te, cela veut dire azali mosali na satana. Alors mosolo oyo yo opesi et aider na avancement ya royaume des ténèbres. Très bien. Solo oyo pesi et aider moto lokuta wana asomba voiture to asomba mabele atongisa moi dojo na temple moko bien pour na aiba bato susu très bien. Pour contribuer na avancement ya royaume des ténèbres. C'est un problème. Donc bato oyo nyonso bapesa mosolo na moto oyo akanisaki ete azali mosali na nzambe kasi nzoka azali na ye ngomba mobali to moyibi to nganga moko boye na ntango wana oyebaki na kosunga satana to bokonzi ya satana. Alors olimbisi mpe brise semence wana lien wana oyo osala yango na misala ya molili wana brise yango esika nzambe pardon. Et chaque fois soki okopesa eloko tuna nzambe na kopesa na nani soko nzambe apesi yo nzambe abikisi yo na maladi moko songolo komisa nzambe ozali oblige te ya kopesa na mosali na nzambe oyo abondelaki mpo na yo. Ntango mosusu ndakisa opesi na ndeko oyo abondelaki mpo na yo opesi ye mbongo et pourtant aza na besoin ya mbongo te. Nzoka motu oyo aza pembeni na yo azali 4 jours aza kozanga kutu libre ya kolia abiseli te opesi eloko moko te. sikoyo na motu aza na tolo exemple na $5,000 na banke na ye opesi so $100 obakisi eloko moko te na ye kasi pembeni na yo eza na motu moko oyo asali 2 jours sans manger ata libre pamba eza te. oza komona ngo te pourquoi parce que ozali na miso ya nzambe te oza na motema ya nzambe te ozali na sensibilité spirituelle te. nayebi te soki tiaki mwana oyoka yango sensibilité spirituelle cetadire oyoka nzambe oyoka molimo mosantu ozala sensible na signal ya nzambe ya Saint-Esprit. Zoma esengi to développer koyoka Saint-Esprit ndenge ozali wana eza na makambo oyo nzambe alingi yo kosala kasi aza koyebisa yo oza kokapte yango te parce que ozali na sensibilité wana te oyebi te koyoka solo ya biloko ozomona oyebi te kosentir biloko oyo ezali urgent epa na nzambe oza kokapte yango te oza kosentir yango te ozomona tozali insensible. Donc nzambe asunga biso po développer sensibilité moto oyo azali mpenza kuta mabondeli akoyeba ete na minute oyo nzambe alingi nata na ndeko oyo ezala mpasi azaki kosambela mpona ndeko oyo aza maladi to nakenda kosolisa papa oyo moto moko apesaka ye mbonde te ozomona Très bien. yango sensibilité spirituelle ozomona esa ngai $100 oui mais na minute oyo aza na besoin $100 te pour ajela nana 10 000 na compte na ngai $100 no ekochange nini ozomona kasi eza na motu aza na besoin ya $1 na minute oyo sopesi $1 na motu wana ekosala mosala monene koleka $100 na motu oyo aza na $1000. Donc makambo tokosala yango na bosoni nzambe asunga biso asoki wana. En tout cas, merci beaucoup papa. Tokomi bongo na suka émission na biso. Et votre mot de la fin par rapport à cette dite émission. nakoloba kaka ete bana na nzambe totambola na kobanga nzambe yesu masiya azali koya kala mingi te. Alors baloyenge ya mokili kolata kolia to kozala gangi na mokili kosakana na basi ya bato to kobeta bato to komba nyonso wana eza nango na litomba te. Après 2 ans après 5 ans ekolekana nango bayo basalaka baninga mokili bayo basimaka bambongo oyo baningisaka so mpe quartier akanga quartier ekolo quartier akanga point to point. Après 10 ans nyonso ekolekana
kasi oyo botika ezali nini kangama kotambola na nzambe linga lola esepela na yo mpe ekomisa yo toke mokili esepela na yo mpe ekomisa yo bibi te moto oyo alingi azala ami ya mokili ye azakomi kota ekumi ya nzambe omolinga ete ozala na yo mokili eyi na yo kasi nzambe asepela na yo na soki wana mpona lelo. En tout cas, merci beaucoup papa biso mukokolema nzambe apambola yo penza papa. Pe mbote na lingomba mobimba mbote na libota mobimba pe lokola to monani to toyokani mikolo ezali koya soki Yesu azongi te. Merci beaucoup na ngulu oyo pesi ngai nakabola maloba na nzambe na bandeko nyonso nzambe apambola biso nyonso na komona Masia. Merci papa soki osisa biso émission oyo ndenge tobandaki na nkolo soki tokosisa na losambo ezali pamboli mpona biso. Tobondeli nzambe moyenge peni na kabili ngomba na yo na maboko na yo na bondeli mpona molimi nyonso oyo apesa motema na ye mpa na nkolo Masia. Na bondeli kolo nzambe na ngai ete osimba kondima na ye. Moni satana apengwisa ete moni satana abungisa ete moni satana adistraire ye te na nzela na basali ya lokuta mokonzi nanga mpe papa oyeli koloba ete na mokili oyo ezali na ivre mpe eza na bana na yo ezali ple esika nini bakoki kotia makolo te oyo nanga ekolisa kati na biso sensibilité spirituelle yoka mongongo na yo kolo nzambe o papa ete mwana samuel tempelo ntango kobenga ye samuel alobaki ake epa na elili alobi te oza kobenga ngai ili alobi te tata nzambe aza kobenga yo soki abengi yo loba ete loba kolo azali koyoka kolo na ngai ekolisa matoi ya molimo na mondimi moko na moko fongola miso ya molimo na mondimi moko na moko mpe pesa biso motema na yo motema ya ngolu ete tozali pamboli na baye oyo baza na pasi na kombo na Masia tobondeli amen. Amen. Merci beaucoup papa nzambe apambola yo. Merci beaucoup, bonne fin de semaine. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, biso tokomi na suka. Après eloko moko boye na moni ba commentaire ya kosala ebele penza te sima na yango et nzambe amona moko na moko et merci vraiment et nous voici vers la fin de cette émission. Nous voici vers la fin de cette émission. Ndenge Biblia elobi na biso, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Biso yo tobandaki na nkolo biso yo pe tokomi déjà na suka nzambe apambola moko na moko. Merci beaucoup à Charlie Kanga Image Pro. Merci beaucoup pour la prise de vie. Merci beaucoup de l'assistance. Il y a Blaise Mavungu. Et merci également à tout le monde. Merci à Bruce Bilmadi, garçon sympa. Et merci également à Dede Miongo, Aigle de Kawele. Merci beaucoup. Tokutani Mikole Zalikoya, Soki Yesu Azongite. Au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.